Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, l'éclair d'Asie, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin. Oh Seigneur Dieu, bénis ma maison, bénis ma femme. Donne-lui l'esprit, Seigneur, de garder cette maison. De garder cette maison. Selon ta gloire, selon ta richesse avec toi. En Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Seigneur, je ne sais pas multiplier des vaines paroles. Toi qui connais tout, tu sondes tout. Ton esprit sonde même ta profondeur, Seigneur. Amen. Laisse que la soumission soit le partage de ma femme. Lorsque je reste gardien de cette maison et qu'elle aille chercher et qu'elle vienne ici et s'occupe de l'église, s'occupe de son foyer. Et cela, je dis au nom de Jésus. Que les anges de Dieu qui campent autour de nous nous assurent la sécurité. Que cette plante que tu n'as pas plantée soit déracinée dès à présent. En nom précieux de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est en accord avec moi dit Amen. 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 Oh, bravo Seigneur. Soyez bénis. Tu sors déjà? Oui, je partais déjà. Tu vois la prière que je viens de faire? Je ne veux plus qu'au Gangelayo, Nalingi. Tu l'as faite pour moi? Oui. Ah, parce que j'ai mal au cœur. Tu ne t'occupes pas de la maison. De la maison? Tu sais bien sécher l'église. Et tu t'occupes que de tes affaires. C'est vrai, tes affaires nous font plaisir. Tes affaires nous font plaisir. Tu sais que tu payes les dîmes régulièrement. Mais j'ai aussi besoin de toi. Besoin de moi par rapport à quoi? Je suis un homme, je t'ai épousé. Hein, papa, je suis avec toi. Quand tu rentres de l'église, tu ne me trouves pas à la maison? Non, mais écoute, la chair est une chose. Dis pardon, Penza. Là, je suis pressé. Et la spiritualité en est une autre. Mais on l'habitait. Nakoliate. Pardon? Nakoliate. Qui tu penses qu'il peut préparer pour moi? Congélateur. Ah, n'a chauffé à moi. Le rosé à frigo. Na semoule déjà, c'est na salaki na tongo. Ma chérie, tu peux manger? Je dois aller dans la boutique. Quand le serviteur de Dieu pleure pour un sujet, tu attires les malédictions. Est-ce que toi, tu peux prier d'abord au quotidien, la prière, au quotidien tout à l'heure? Moi, je ne suis pas soumise. Hein? Je ne te suis pas soumise si tu te poses la question. Je veux que ça continue. Ça va continuer. La soumission. Natika Ngoteni. Que je ne travaille pas. Mais non. Natika Banana, Baïbanga. Banane. Bana O, Baza, boutique, Baïbanga. Les anges sont là. Les anges sont là. Les quoi? Les anges. Ntango obenga ute ebangisi ngai ngabi neni junior akobenga beyanga pressé boye. Sincèrement, quand on a expliqué dans le téléphone, on a un téléphone et aussi on doit comprendre parce que moi je suis sincère dans ce que je fais. Non, comprendre papa. Vous imaginez que moi si on a la ligne, je l'appelle 10 appels manqués. Na 10 appels wana azo répondre ngai na 10 appels manqués et après na poko on l'a rappelé, c'est moi qui dois rappeler encore Cardozo. C'est fou là. Voyez bisanga que écoute Junior on a tiré téléphone na sac, je pouvais pas te prendre la journée, au sani la journée, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, n'a évité Junior. N'a évité donc n'a même surprise na mambolo ba. Donc au moni bolingo il y a 2 personnes. On a juste ami à Cardozo. Vous comprenez? Oh peut-être azo penser kat na yé on a évité. Et là, on est juste pour nous faire un conseil. Justement, c'est ça le conseil parce que moi je suis sérieux. Il faut une balle à Cardozo. Moi je veux me marier avec. On a mené ma vie aventure. Non, mené vie aventure. Le temps passe. Cardozo, ma vie n'a évité. Moi je suis très sérieux dans ce que je fais. Je veux être avec Cardozo et je ferai tout. Qu'est-ce que moi je ne fais pas? Toi tu es son ami. Quand même, c'est que moi je suis capable de faire pour Cardozo. Est-ce que tu ne peux pas lui donner un conseil?
Sola. Sola na s'il te plaît. Non, Sola nae comme ça. Yo za no calme mais on a dit que Cardozo alingaka. Alingaka yo papa. C'est parce que je vois. C'est parce que je vois. Ok, non, Sola nae. Non, Sola nae. En tout cas, vraiment, on peut se réponse moi ya bien. Parce que naebi souci na on a vu que Olingi Cardozo vraiment il y a je l'aime. Pour te Koulingaye, je l'aime. Je suis prêt à tout pour na Cardozo, je l'aime. Ça, je ne peux pas me mentir à moi-même. Je l'aime. Fais-moi confiance. Solo là, s'il te plaît. Oui, que naebi ka muninga na yo, essaie de parler avec elle. Moi, je ne demande pas plus. Moi, je demande seulement que Azana est disponible pour Nangaye. Ok, c'est bon. En tout cas, je te fais confiance. Essaye vraiment de convaincre. Et s'il est faux, fais-le. C'est bon, Sola. C'est comme ça, là, il est bien. Ouais, parce qu'il fallait que vous ayez une mission de service, mon amatadi. Il y a une mission de service. Nous avons bien repoussé parce qu'il fallait quand même que nous soyons la peine d'aller pour Talaga. Na pembe ni kutoya maana pasi boso na kemusika. Kasi meka proposer bo kebno mbaleti. Ya kumona na ndao kwa. Meka nanu omoni siko yo mozo banga. C'est mes idées. Pourquoi? Pour s'occuper de yo, la vraie soumise parce que Nazara soumise. Et puis dis-moi. Tu me prends dans mes paroles. Non. Dans tout ce que moi j'ai besoin, c'est que Guy, j'ai besoin de ma femme. Je veux que tu me dises, toi, oui. Dès que tu vas vivre, avant que tu vas vivre à offrande. Toi, tu dois déjà me dire, dès que tu vas vivre. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Moi, mon problème n'est pas que ma femme ne peut pas travailler. Et quoi encore? La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Bon? Et la Bible dit que et moi, je travaille sur base de quoi? Je travaille sur base de quoi? Moi, je suis à temps plein. N'est-ce pas que la salle a un saleté? Oh là. Non, je t'ai posé la question. D'accord, la saleté. Mais tu t'occupes pas de moi. C'est ça le problème. Guy. Moi, je ne suis pas quand même une pierre. De toi. Comment ça, la que va serviteur de Dieu? Trop. Oh, dis. Est-ce que je le dise? Non, c'est la jeune. Le serviteur de Dieu, la royauté Guy. C'est chaque jour. Et nous sommes dans la modernisation. C'est chaque jour. Mais moi, je t'amène. Dans le 21e siècle. Mais la Bible, je suis pasteur Guy. J'ai besoin que ma femme me fasse. Donc ça a sauté. Tout va là. Il y a une décision. Au saleté, tu as hein? C'est ma prière qui fait que ah, c'est ta prière. C'est ma prière quand même. Ok. Dans ça soutenir avant dit dans le terrain soutenir boutique là dans Kangango, na Kanyango, dans le bureau de toutes les femmes la soumission. Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que moi je ne t'aime pas? Na salonini. Moi j'ai fait la volonté de Dieu. Tout le monde na salonini. Marie et mes repas. La semaine ça m'a bé. Hein? Ça m'a bé. Ça m'a qui est? Mais bien sûr. Qu'est-ce que la Bible dit? La femme tu n'es qu'une aide pour l'homme. Il faut sunga kangai. Tu veux que j'aille faire ça? Allez, qu'est-ce que la salle le musala, na lukelo mbongo, na six na côte na ndako, fera panza, il faut la essuyer, fera lambe la yo nga olia, allez kota suka na matina mbetu, na sali, lobi na matina mbetu, na boni boy ko gizarani. Bon, soki olamba te. Kolamba ka souste mais oyo mbetu, tu dois faire ça. Autant de fois que je voudrais. Tu ne peux pas te fatiguer. OK. Si Rolamba te, je vais basser église bazali hein. Basser église. So na bina mutu ko pesa nga 10. Basser église. Ya kana bloa olia ba oya nango. Ba le bloa olia. Qu'est-ce que c'est? Guy. Soumission na ka kolamba etu. Donc basser église na bino balambela kayo. Donc toi tu manges à l'église. Mais qu'est-ce que c'est? Ah bon? Tu l'apprends? Non, mais ceux qui obéissent. J'ai des sœurs dans l'église. Pasteur, je t'amène une dîme de $50. Non, ne m'amène pas l'argent. Lambelanga biloko. Alambi biloko, na tchango na congélateur. Ceux qui na chauffé en haut. Mais na kobenga sœur, alors yakato to komisa nzambe nananbetu. Non, je peux pas faire ça. Je prie. Écoute, avant que toi et moi nous faisions notre fête sur les lits. Je prie les Seigneur. Lokelanga département mon église, faut na baba sœur na ñon so église. Na ba union so un projet balambela ko wana. Crier groupe moro une église comme ça bah ya. On a priorité. À crier. Crier. Mais je te refuse pas Moussala. Mais seulement tu dois être apte sur les lits. Tu n'as pas pleurniché comme ça. Je suis pas comme un robot, je vais mollo. Et ce sont les directives sexuellement divines. Hein? Qu'est-ce que c'est? Non, excusez-moi si on a ma baie. Il faut quand même la candidater. Mais on peut aller. Allez où?
Tu m'allèges. Bon, traiter un roi mon kebo. Allez où? Alléger, il n'a monté. Tu m'allèges, je suis souple, puis tu pars travailler. Hein? Rabbi Nando Ndimate qui yo hein. Tant on sait on a pasteur, Ndimate. Pasteur Ndé a si maman des foyers, c'est ça? Dis-moi. Ndimate. Tu es en bête. Que pasteur mon pena bala moi c'est ça zoazoaé. Ndimate. Lève-toi. Non là. Lève-toi, tu es pressé, tu dois partir. Je suis pas pressé dans le bibaté les lois, c'est quoi déjà? Non là. Orobima. Non bimate. Orobima. Guy, lelo, yo mto misambo on lena ndako. C'est ça, je n'ai pas voulu qu'il y ait la relation moko à chaque fois tant quelque part comme si je n'ai pas une maison. Et pourtant j'ai une maison et puis c'est très beau. Pour prouver mon amour, j'étais obligé à mes maillots au monde qui mon place où il y a la fin Dakar, c'est les allons vilater. Ben ça me permet dans un faire très à l'aise. Attends la balouki. Je sais que j'ai chez moi. Dis-moi un peu. Moi, c'est moi qui parce que te voir comme ça, mon bali, au rotia va bloquer. Oui. Dis-moi un peu. Te voir comme ça, mon bali, mais on a déjà propre et puis chaque chose à sa place. Moi, c'est Yaka. Oui, moi, c'est Yaka. Parce que oui, c'est pour ne plus s'en assurer. C'est mon sang oui. Moi, c'est mon peur. Ben, tu sais, moi, ordre Koutiawa, et ça, c'est dit aussi à Bagou, hein. C'est évident que mon place est à la propre, et puis voilà. Mais je sais que touche Nayo et Bakasus et l'homme. Maman propre. Je sais, t'es rencontré dans ma vie. Ils ont vraiment le côté richesse. Ils ont pu savoir l'assurance de la vie. Ils ont comme toi dans l'immeuble, ils vont plus s'inquiéter parce qu'il est assez abondé déjà la vie. Assez stabilisé. Immeuble en ce que ça y est. Normalement, comment vie dans les bongis. Moi aussi. Vie dans les comme stable. C'est-à-dire, non, il va sous Zanga ya bolingo te piaka ya bolingo no ebon sute parce que vous avez valeur ya ba immeuble vous avez la valeur ya ba na zanga ta ba mo ya opesa yo. Non, je vais te visiter toute la maison. Viens, tu viens. Comme je te disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment une bonne fille. En fait, pas de débat sur la bonne, bien banquier d'amitié pour la cuisine, parce que c'est vraiment ma soeur et je la connais très bien. Tantôt que là-bas, Mickey, c'était la meilleure dans la cuisine. Martini, comment c'est mec qui n'a eu? C'est mec qui n'est pas Kanda. J'écoute. Oh, chérie. Moi, je ne suis pas conduit n'importe comment. Vous parlez et j'écoute le Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est mec qui n'a pas pasteur, Adam Moussa et Nzambe. Mais ma peu, ma communion sur la spiritualité. Donc, il faut comprendre. Tant que ça qui est dans le village, déjà village, un village. Et puis du coup, on a expliqué qu'il y a déjà qu'on s'est dérangé dans la boule. Papa, ils ont un Mboka. Comment on est Martini? Congo central. C'est une province. Central, c'est une province. Chérie. Martini. Martini, mon centre. Mon centre. Ndako Ezangai. Tout ce que nous connaissons, moi, c'est Zanango. Ils ont émané de ma prière. Ce qui n'a prié bénédiction, a béni. Et si je prie la malédiction, elle est maudite. Voilà pourquoi. Sinon, au sein de les malédictions. Alors, Martini, en fait, c'est je parle. Je parle. Monsieur Lobaki, moi aussi pour proposer une solution palliative, une discussion. Palliative, non, pour il y a expliquer. Tu as dit que tu parlais.
C'est-à-dire, ndeko na yo pona kosunga ngai na ba problème tozaki na ndako nde aye na yo. Yo okosuka kaka na kolamba. Abo akokende na nini? Koya na makambo sute parce que ko tamboka ya kana ba idée moko boy. Guy, arrête. Non. Guy, arrête. Je arrête. Est-ce que moi je t'ai dit que non? Non, je mets fin. Ce n'est pas ma bonne. Martini, tu m'enlèves ça. Je t'apprête très bien. Tu es ici, on a le banon sala yango au sala. Ok? C'est que moi je vais te demander de faire yango au sala. Tu parler bolo banzira moko papa moi na kangeza te. Liloba oh na kokanga mutema na oyeba te po bolo banzira moko. Bolo bakasi bolo mutu moko lo. Vas-y, je t'écoute. Ça ce n'est pas une caritas. C'est la maison de Dieu. C'est notre maison. La maison de Dieu, c'est là-bas l'église. Maison du ministère. Tu es une jeune fille et puis je te regarde comme ça, tu n'es pas moche. Vous êtes kitoko. Ne m'attire pas de jeunes garçons de partout là-bas. Non. Il faut beaucoup faire l'évangélisation. Si manayo batu bayande église, bayande tout na oti. Je badine pas. Je sers Dieu comme il se doit. Je sers Dieu. Et nous sommes là pour ramener les brebis perdues vers la... Vas-y, ma chérie. Tenez la chambre là, hein? Et puis, quand on a mobilité, que vous avez mbokati, hein? Quand on a mobilité. Alors, mbokati, on t'a dit que c'est comment ça? C'est quoi ça? Hein? Merci. Ah, aux hommes. Bandela. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la politesse. Ça, c'est la politesse provinciale. Et nous sommes dans la capitale. Tu vois? Sans me dire que c'est ça. Moi, je t'avais pas dit. Non, tu m'as pas dit ça. Je t'ai dit que non, il faut trouver une solution par rapport à... Et c'est ça la solution. Alors, c'est la solution que nous avons au cas se permettre, il y a facilité, et puis qu'on a un peu dans son texte. Mais sur le plan de lui, arrête ça. Quelle solution? Arrête ça. Ok? Arrête ça. D'habitude, si tu es malade, bien déni. Tu dois arrêter avec ça. Donc, ok, ne voyez pas que tu es un séminaire. Pasteur, tu as la Bible, tu as dit, mais il faut que nous exemplaires. Action de grâce, il faut que nous exemplaires. Les actions de grâce, tu as tout ça. Claire, bon, il y a soif. Moi, na taboli na moi parce que na besoin na opéra. OK, dozo. Obito osama be moko na yebite so yomo na kati no so lobelo nini. Te bazala bon na batute. Susu. Te de Omar otika vinanga te. Te Omar karate. E bon junior. Ya. Moi kutu oza na makolomi ne matambola nzela moko. Mais yo sikoza makomi bale. Junior asaini de ya. Omoni mobali so lingi na oyete lobane vérité ke na lingi na ngai yote ke otambwisa ka mona mobali abatu mo pese bolingo mo lingi na oyete mo pese bolingo mo abengi oyambi mo che na régie mais finalement Cardozo yo zo luka nini yango wana ndenge yo moko imaginer makambo to ndenge Junior na peso rapport mais dis-moi non te eza bete ngaso le na Junior o lela esa kitoko te camarade na ngai boni boye ko Cardozo ngapena omoni ngapena camarade lokwa yo na nkuto vandisa to bana banga olisa omoni so tambola mabe ka ngana ya vers yo pona lobonoke Cardozo otambola mabe Cardozo to yo okomi mwana na ngato ndele na fie éclairage bango ndemba commission Ange Maïcha tika ko sa bongo Junior azino audacité ya kovandisa yo mama na Ange apeso rapport ya moi mbala batalingi yo sala choix mibali misato eza mabe camarade na sala choix so lingi Junior otika na Junior so lingi Bobo otika na Bobo c'est quoi yo lo linga Bobo que moi je suis amoureuse de Bobo mais c'est quoi boya bango lo combien de fois je lui ai dit que je t'aime pas combien de fois eza Junior eza Omar baza kolemba ba pete trop mibala pembe baza la pete nga linga yo soza mo sa pembe c'est que yo posa pete te na bi mobali za pete mo sa pembe za moi, ça m'a répété tes moto. Oui, moi, ça m'a répété tes moto. Oh, bah, là, on a pas compris na moto. Tika, boya moi na batubo. Kutu ndaza na zone ngake mission de service. To solo li lebele abi ngana za besoin na bala Cardozo. Ngana lingi Cardozo camarade na. Ozo boyela bango pousser la choix. Yo kan ngo ngai nani? Tika ngai. Ngana za malili. E malili makasi. Wana ndo. Malili makasi. Wani Junior. Ngana la tseke alingane nga.
alingaka yo liza te osoka moni ke eloko esimba te qu'ils viennent m'affronter moi pas toi non keka sikoyo olobele mabe parce que non lobele mabe Cardozo tia ye na poste opesa rapport na ngaki ko Ange Maïcha Tala. akopesa rapport na camarade na yo moi maman oui na camarade na tu yo n'es pas ma sœur za camarade na yo Cardozo te za pona bongo te koke koloba na ye te parce que so aluka kinga parce ayebi ke na copine na yo to pesa na ba conseil alors so ke gangele yo moninga na lobana na ngone impact na za inkesi so ke na impact te anyaka vandi sote pour expliquer si alobi na tika na ba rejet c'est que suye amoni ko muto ko pese far akoti ke la fardeau ezaki yo problème ya te ngana te zongi le fardeau camarade na nini tika ba biloko wana ta junior alingi na bolungwa solo ngam na oyebisa yo solo la na ye so lingi ete yebisa ke na lingi ote Lisa, je lui ai dit ça. Mais le quoi boyinga ce qu'on a que nous expliquer. Mais mibali bazaka bongo sozo lia mbongo na yazo mona kake bolingo ezali mais sozo lia mbongo na eli stabi ke olingi na mobali ndete. Aye banga le. OK na wapi? Ngasa mtia moto camarade na ngai tika na mabiloko na kokelo bele to bike junior akukane makambo wana. Si ofandi senga oyeba ki suka na ngo. Ngana za ko kitete suka na ngo na keloba na keloba. Suka tibe munoko na gifler. So lobele mabe Cardozo zwanga mabe camarade na ngai. On zwanga mabe. Puis nene mobali ko kamala ngambo na lobele mabe bongo camarade pisa ngai. Mais kasi boya ye. Boya ye ngamna somelo afanta na futi. Eza mal eza bien te. Moi ça za bongo te. Mobali déjà soso lia mbongo na yo mona ka bolingo ezali tiko lia ba mbongo na bango za kimia. Et c'est là au nom de Jésus. Tout ce que nous dirons en acte ou en parole, Seigneur, cela donne gloire en ton nom. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Ah, Martini Monsanto. Na Vandisio, que grande sœur Nayo, c'est une femme d'affaires. Et moi, à part l'église, c'est la maison. Entourage na biso nyonso oyo na quartier oyo bayebi que oyezali lopango mosali nzambe. Alors, ndenge oyi awa, il faut te comporter tant que tel. C'est-à-dire, il faut que tout ce que... C'est-à-dire, tant que tel, il faut te comporter lokola mwana oyo avandi na ndako ya mosali nzambe. Maluba na yo, mbote na yo, koseka na yo, kolia na yo doit refléter Jésus. Vous savez, nous sommes des chrétiens, veut dire nous sommes comme Christ. Vous avez vu là où Christ allait li bolingo? Non. Christ allait la kabolingoté. Il dit que l'amour vient, l'amour vient. Christ allait la koliate. Il a besoin de manger à tindi, moye kolinaye, kende kolo bambisi, na kati yambisi okomona mbongo, ya kopesa kaisala, na ou bisoto kolia. Donc, ah, la lingi vient la pleinicheur te. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Nyoso okosa nandak o il faut pesa nzambe lokumu. Nyoso pasteur Gingombi, ton beau-frère, nako senga yo osana ndak oyo ezali na lokumu nzambe. Nzambe il est le maître de temps et maître des circonstances. Nalingi buzobate, nalingi mavwangate. Je veux que ma maison soit pieuse et que ceux qui y habitent soient des chrétiens fervents qui servent Dieu avec leur énergie et leur force. Amen. Amen. Voilà. Oko Kanisa M. Sous Masiliki, je parle avec l'onction et que l'onction brise les jours. Ma bénion sous la katinayo. Passignon sous la koyoka. Nous témoignons sur les tungisani. Dieu me fait voir. Thank you, Jesus. Thank you. Je vais prier pour toi demain. Oui. Dieu ne me permet pas de prier maintenant. Je vais prier pour toi demain. Amen. Et tout ce que je dirai seront les oracles du Seigneur. Amen. Oh, Nino Kangi, voyez ici, Nango. Ce que Kangi, je vais te rappeler. Vas-y.
Entre-temps. Olobi ndaku eza ndako musala nzambe. Amen. Bato nyonso na quartier bayebi ti oyo eza ndako ya mosali ya nzambe. Surtout ça. Nyonso oyo okosenga nga na sala yango eza na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Olobi susu pe na zala mwana ya botosi mbote na nga eza mbote oyo epesama ya ba Kristo. Lokwa mo Kristo. Même kolia na yo eza ya ba Kristo. Yesu alela bolingo te. Yesu alela jamais bolingo. Abenga bolingo yaka. Alléluia. Praise the Lord. Olobisu Yesu soka alinya lia atinda bayeko bokende kuna lobambisi. Bolobambisi. Parce que misi. Babimisi mbongo. Ya kaisala. Ya kaisala ya nzambe ya nzambe. Amen. 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 Ozali na motemo ekangaka. Nazaki maire na classe na mboka. Na mboka, d'accord. Bien, c'est langue loka kolia. Ndana sani papa. Nyonso kosala. Je bénis ça au nom de Jésus. Nyonso nga na osala yo pambulo na kombo na. Je vais manger. Amen papa. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Nini? Nana zobima. Nga na yeti. Moi je t'aime pas non. Nga est-ce qu'on a ça na ngane solingi. Je suis là. Na mi bonté pas na ça na ngane solingi. Aso simba ngai. Toi tu te prends pour qui? Nous aussi pourquoi? Tu te prends pour qui? Lisa est devenue ma soeur ou ma maman? Si tu as des reproches à me faire, mais faut m'affronter moi. Mais chérie, hein? est-ce que benga nga chérie, tu na siliki na lilinga, ko mbala benga nga chérie. Mais na solo lina eloni ya mabe na lobby. Et pourquoi? Non mais dans la poste tant on bengo zo yamba, qu'est-ce que je dois faire? Daki na moni na solo lina c'est ton ami. Soko zo benga moi ça yamba te ba vanda ka bazela kati mukolo ye moko rappeler. C'est ce qu'on fait? Oui. Cardozo. Té? Et là ozo silika parce que je parlais avec ton ami. Na ozo silika makasi. Cardozo zo asa ba rejet, Cardozo boye, akomi nani? Non, mais pourquoi vous avez barragé? C'est qu'il y a une communication à pasteur, il y a une ah, donc, il y a un pasteur, les choix est clair. Ah, c'est ça. Les choix est clair. Ton pasteur a prière en ligne, il y a junior, ce que bien moi si non pour ça moi soit pour moi si on a ça va prière. On déconcentré on a présence en Nzambe pour na yo mobali. Tu es trop charnel hein. Tu es trop charnel hein. Tu fais de prière. Oh, bon ni prière na yo egoye bisote que mobali ba respecter ka. Moi je te manque de respect. Non. Quand je t'appelle, oh, moi je te manque de respect. Ah, la pété. Ben oui, pour Pembe. Oui, pour Nayo, Jibe a pété. A pété, oui. Abeda Chou a pété. A pété, ma Naï Junior a pété. Oza pété. Donc yo pose a pété. On a la moto na moto. Moi ça Pembe za moto. Cardozo s'il te plaît. S'il te plaît. Tu peux pourquoi y a té au gang na nzela. Attends, regarde comment les je m'en fous de gens. Je m'en fous. Ce qu'on peut se dire rapporter, n'angana aussi fois dans la tête. Que ce soit la première et la dernière fois que tu as trouvé ma copine pour ébisser n'importe quoi sur moi. On peut s'en respecter. Écoute, n'importe quoi. Si Yanni non, elle a un jeep, elle a un clim. Maintenant sur l'anzela, est-ce que tu trouves ça normal? Pasteur, un jeep, elle a un clim. Na matin, on s'en a que prière. Donc, est-ce que vous avez sa pasteur n'a importance que ngai? Na wona la kisi que na fongolango. Et pour na kandi. Mais il y a qu'à tout solo là, non? Oye, au gang, il n'y a pas de puis c'est comme ça? etali ngai te nayebi te soki bowela ani Pierrot problème nini chaque jour soki abosonaka chaque jour bosonaka eloko nini bowela laissez propreté yale moni naoka pasi parce que mimi on dira azoranga na respecter donc d'une manière que amon on dit pour na bali non te alors que mobile babanda pour respecter avant le mariage so na ya tala tuni question neti ya na tuni simplement maman on l'a déjà makasi bo okindi wa pour ngana oyipa na yo akatelinga lingala et puis non bana ukanga chikanga yale na kati alors que yel ngai na yaka na respecta yale mais tant on sala bon yo lo ba ke respecta yale yo so manquer yale ya respect ngana ti côté ngape no manquer yana bino respect yo na piro bozoela ni oh yale so moni esimba ngo te to kabwana biso to bala ni pete lo o tina lo bani yo mo comprendre te mais pour na nyasa lioni oh non na mutu na ko la lelo journée na ba journée ko kana te
Et quand on a été pire, comment m'embêter hein? Franchement là je te jure. Mimi, moi ça ça la beauté. On n'a pas piroté hein. Yonde oyelanga piro na kati ndako. Na nda na ton Léon, na ton Simon. Bobanga boya. Na yana ton Léon na Simon boya. Il faut la pirote. O pesa la munoko. Moni. O pesa la munoko. Na kana mo bela ba pirote ba génération na binote. Mais siko yo mto enda a siko piro ko tanda ko ndeni. Donc mo ke ndako na ngado saka ba défilé mi bali ya. Mimi, na ndako na mo komisa ba défilé mi bali. Ngina benga na siko na kati ndako. O ngina benga na yo, comme ça bi mali balo ke saki nduma na yo. Eza mbali usimba la siko bi komisa balo ko komisa siko. On comme ça quoi nani ani pona tika piro ko tana ndako ngumu na sikolo kwa ikomna mo pula ye o mundu so ko tana ngalingi ata le mundu kama mno na peso parole te kama mno na yo bêtise aussi là OK bêtise aussi là c'est que le quoi piro aya ka ko azolanda ko mukata kwa do mesuka lingi awelengi mo tsuna dira oboya elo ni sala yo mimi elo ni sala yo bunyo kuma saka na ngobieni mobala ye kotala yo mo mbala yaka mikolo nyonso tu suko c'était 100 francs apesa ka yo mabini yo somona ataka lipe nango tazo sala te mais ça que fait wata mo muke suko za nango apesa yo pose peso ko za copine na ye bimo ngaka bo suka mbele basiba bongo otika zoni mbongo yo yebiango te izaka osi mobala no bosa ba jeune bino mibale mbala ko luka musala bo fanya nsala bo sai programme vie na bino mibale ti ba obala nzamba opambula bino kanga munoko no mimi kanga munoko no oliko pesa ndi munoko mingi na pio to sali combien d'années. Mais est-ce que vous faites ça au solo na ye et bon comme ma balle on va tinda mutuna makasi to mobali ye mo na conscience fait ba kifona bala fio na 20 états mulai bon ngana ni suko ko na kelele te boyo kana aluka monga de kazie o pesa o pasa na lobi boye yokanga ngana ni ko yoka suma kelete na tiki bino boyo kana so bo mwike le local bana bino kufa bo panza ngo lelo pona yoka suma kelele te pour trop c'est trop na yoka kutuma kelele te boyo yoka so bo mto ko ke bunda bo bimi na bala comme ça la police kanga bino ko tango ba kanga bino ko mtabenga pengate so ba yo ko kabona lelo ese pe kale na ko ande makelele te Yo peto so ba je so ba je nani pale onana yale ya kamu nona to pale onana pasi monana o sela nga bala mbano no ko to bon kala yo mo to moni misto la sada ko ko mi ko nyuso lo se ka papolo bi maona. Oh, non, c'est yale. Oh, attends, OK, non, na boya ya kama kilo ya kan bano espace ko pale ona pale. Oh, pale ona to si mo denga oya kuna buliwo. So ba zen na onya na pe. Bien. Que ton si pas chauffeur là mais non niam. Yo ça va pas je téléphone. Yale. Bête non la sono somme non. Maman, vraiment, Limisanga, on s'improviser parce que je n'avais vraiment pas le choix. Donc là, Nazali junior, Nazali, comme on dit, prétendant, il y a moi, Nanayo, Cardozo. Prétendant? Oui. Papa, comment on a moins d'ingala pour comprendre? Donc Nazali, copain naïe, sinon fiancé. Dans mon inganaïe. Voilà. Non, comme fiancé, t'es pour fiancé, il faut. Oya robé ta porte, ngana ndimo funa fungolo kota. Justement, maman. Oza moninga. Merci. Naïe vraiment pour un problème là, parce que ça fait un moment que Nazalaka na Cardozo. Et des fois, Naya quand peut-être dans une occasion en côte à thé. Est-ce que ça va le bande? Il y a vraiment thé na kota. Ah bon, na évité. Parce que Naya Naza vraiment très sérieux dans cette relation. Alors il s'est fait que Namona ki moninga naye Lisa elle est tout solo là parce que na remarqué que moi ba irrégularité mon corps et pas à Cardozo. Tant on a mon moninga naye à cette pénalité. Avec c'est un sou qui na mona mutu na ya ko mona yo moko. Cardozo comme ça po ngana ebezaka mwana soka ji moninga moko alinga koma na libota aya na famille. Yemo mwana mwasi obana na kosola na mama na ye ke mama na zu muninga moko boye boye mukolo boye muninga na ko kotala yo po bosolola mais papa bo osali ka malamu po yemoko alobi nanga eloko moko te tala nde na yambi yo te ata ya komeleza te
Pona yebi eloko te na moni oka ndenge ka na mona bato bayaka kotala koluka luka e awa na yebi te ke ozoya na ndenge moko boye ya malamu c'est pour ça. Ngai penza na ye parce que na linga bala Cardozo. Et naza prêt ce qui Cardozo lelo andimi que na ya ndako. Moi je suis prêt. Au sala ni papa. Nazo gérer chaîne moko ya télévision comme on a Sinac TV. Oui, dans mon Caleb, Natala va m'opérer mingi. J'ai la chaîne naïe, il y a Sinac TV. Donc, dans un après maman, na Kobala Cardozo. Mais le problème est que Cardozo, dans un monde on dirait Aza Penza, mais elle est avec moi. C'est vrai que je sens qu'elle m'aime. Mais le problème est que tu as un petit peu de jeunesse ezara toujours bongo mais na yoki yo ngetake mama na komeka kosolola na ye hein na ye bapeli kanisi na ezani ni ponga na za réponse au pesa yote mais na yambi nyonso oyo yo olobi na ngai bongo ya papa en tout cas solola na ye na lingaka Cardozo mingi na lingaka ye mingi et naza vraiment lingaka ye mingi mais obandai kosuka kaka na balabala mwana ya mutu soko lingi okutani mba liboso ya mibale ya misatu lukomona baboti na ye nazobanga kutu mama soka yobi ke na ye bosali mbula boni na ki camarade na bino. Ça fait 3 ans que tous ensemble maman soki kutu yobi nga na yaki à santé c'est que ça na ba manda kufuta il y a pas de problème il y a pas de problème pour ça maman pour na wana za na problème tenga una salinde mutu makasi na kotikaka parce que soka yoki na ebiga osala un problème mais nazali na choix te azala ikuto na ite soka kewa pour Cardozo mais na benga ki avant ya azo ya manga pete na moni Cardozo maman ça un problème te donc bon asa limo po ya limo akara na balabala kuna po moni ete hein te azate po akoya osilika ça bien te asilika la misu nanga ha papa mwana za mama bajo bosala na libanda epala nge kokozala te. Vraiment propre ma case. Nathalie chambre na ngai. La chambre na Martine, la chambre na ngati. Non, pas ni to rendre chambre na ngati. OK, ndako lukapo na biso, il faut na sala musani ça pose à l'aise. Très bien. Ata so sa musala. Ba robo na sombela ko pourquoi? Au sokoli na tongo de monsignor so sokolaka, oza propre, o sa musala na yo Martine. Ba robo na linya on. Te ba o somba ke za pona obimela, so na lina ke feti. To na lina ke matanga nde na lati bilamba kitoko. Vanda. Mais sinon ça va. Au message na yo na quartier. Oui, na quartier joana. Wenze pe joana na mona ko biloko somba ki na biloko ya wenze na biso muki ati. Comment es-tu ouais? Gambela. Ah? Martine. Gambela. Pourquoi Gambela? Basafu moins cher netika biso kunati. Obungi te. Nasambela ki ope elo mo boye kombo noni. Partek. Pastek. Pastek. Partek. Pastek. Parni. Pastek. Babiso si solia biloko apoliango. Merci. Na yeba pionte na Gambela ka besinga baliaka ose basi solia biloko. OK. Moi je crois que ezaki ki muto yaki na ngolo wala. Tenga mutu na somba ka mbongo etikala ki na bi na somba na nga. Ah. OK, c'est pas grave. Martine. Ngana ope sombongo. Loko bi Gambela. Yo moko zo temps. Babungi ngai. Bana babungi yo. Kai bata quartier. Na oleka ka ba obelela ngai. Ma pasteur ngabitenga ndeko ne. Na biteke na futu yo bien na sali soki nini non. O edenga esalanga bien makasi. O mbongo no. Mbongo na yo. 100. Oui, bien sûr. Na yebi to biso tuna to mona wa le mois. Non, Martine zambongo na o. Na somela ke ba robe. Eko za lolo tango te. Ezambongo na o, ezambongo na ngate mama. Non, nakabelio. Oh, na kabelio. Loko ebi Gambela, yo moko koti osomi ba robe na o na goût na yo na ndenge olingi. Osomi ba goût na yo. S'il te plaît.
Moi, je suis sombela kio, au moins qui barob moi à Martini. C'est une bombe pour courir à tête. Somba bilamba oyo osalaki, papa awazala la kandati. Mon papa c'est un serviteur de Dieu. Au moins qui ndenge azalaka, un peu brutal. Il m'a l'obania ce soir toujours en ordre. La divine. Quand il en colle. Donc, au moins qu'à soko comme qui nous au respecter la ère culte. So si ça na yoza eloko sala te okiko tata chorale au moins qui pas ata protocole hein ngaya nous na attendre mais na bi ndenge na kinda protocole na komba ata okombola te koyamba bato ba kota donc na mona so na bana komba na ngaka mais abangisa côté aza semeki na yo OK donc soko moniki non likambo izali bisinga c'est pas la peine aussi déranger to aussi likila inda za la kanda non osolo nanga ngape ko banga ngati ko pesa ngape oyo aussi je na pesa oyo on tinda la problème te oh eza na boutique olika couleur auto na pesa couleur mususu ka oyo hein d'accord pas de problème nga matina dans la chambre hein so au servir déjà biloko papa après biloko na hein comme tout ça matin. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Il n'est pas terrassé, il n'est pas terrassé, car le Seigneur lui prend la main. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend. Junior, omi moni nani? Finalement, on a eu tout na permission à nani? Ok, nous comptons dans biso sur na Ange Maïcha. Qui est ma mère? Telemana. Côté de Mawana. Autour Libanda. Je n'entre pas. Mais tu vois pas que les cas. Je m'en fous des gens. Là, c'est un restaurant nga na vie. Nga. Deux, c'est un restaurant. Au moins, il y a une stratégie. Il y a Lisa McDonald à Kim. Et c'est pour me après ça. À solo na moi cité, à préparer moi cité, à sauter qui peut pas beaucoup. Au moins des années, il y a fiancé moi. Bon, na fait à s'auto-proclamer que non, à comme fiancé il y a Lisa. Lisa boya ka kelinga Kim. Et ndenge yo tinda ngana ke no nga mutu mususu. Ko silika nyonso, ko vimba o nyonso parce que j'ai vu ta mère. Oui. Mais yo il senga question dans un problème na mona Lisa te na mona master na mona maman bino. C'est toi qui dis ça. Na que Lisa comme maman nanga po pesa ki ba rapport nanga. Mais finalement toi tu veux quoi? Finalement Oyo ki bien te falo tuna. Bon si ko sona na problème na ibsana. Ngai. Bon OK na un problème tokota te. Mais finalement liboso pe suka na ibisi. Omona mukolo ko chama tambe na miki wana. Liboso portail na biso. Olongola on a portail, okomi na porte. Olongola on a porte, okomi na ndako. Likona on vanisi maman nanga osone maman n'importe quoi msamnoko. Tala nzambe nanga likolo. Ono salo na salo te banoto ngana. Yo mona zo monelanga. Ndena linga. Osangani. Ndena linga obo junior na tindo zo sangani junior. Te osana ta idée osani. Po osana to sala. Ce bitu moto ko bilinga ngana mabele a ondima te. Na pratika junior. Attention, na pratika. N'a pas averti aux emballés, bozo pas souka. Makam nangai et pas Elisa te, makam nangai et pas Ange Maïcha et encore moins. Aïda qui zègne comme mégate. Ce qui
na yoki. Ah. C'est là la route. Hein? Là pour ça la route. Mais les ngai soit dans la prison. Ndengo sani. Là. Ndengo sani. Parce que Babylone ça dans zela. Moi je tolère ça parce qu'on a l'ingara. Ah bon. Je suis voulu ngisa ndengo sani. Ngobe ta. Nga sola l'ingara te. Ndeko ganga na nzela bote. Ndengo sani nkasa tu nikasi. Sisa ide na haute. Obango sisa poani. Eh, Junior, so le kinga makasi j'appelle la police. Et Silit. Eh. On moment ko sanga. Mais pourquoi ça brutale? Mais on va maso tena comme pourquoi ça brutale? So comme ça bondeni. Mais yom tozo sala bongo. Moi je te touche. Tellement déçu. Na balabala mina kainga na nzota kainga na shimba kolenga ba bouton nyose kataninga deux boutons ba hôtel bele ba hôtel nous sommes tourner mener garçon motema la mo betete pour ba garçon mo abeti ta mais bimi tenga na fandi calme on tami mimi tikanga na so na kene mo boy ke ti mutika pa yele o bon ma so ba ke nchama fu o balanga te yo na mo to ke musikate je le dis alukanga soute mais au moment il y a les hommes d'une manière que tout le monde va respecter ça. Na sasa que comment on appelle musique mon ngata na mo sna mo boy am tika ngai bla mo mbane mo boy atipo ala la pena nda kuté des fois ala nebi na ngala la pena nda kuté wana nda kwa nanya o mimi wala nda kuté mais on encore sem souvent na la pas na pas pur ngana za na été siko yo nanya ibiso ke mimi wala nda kuté te pona ko na ngona ko msumo ala des jours de nda kuna mana kuté puis on ko za lo kuté boka bona ndenga malembe mais kuruka mimi ba problème te yoki c'est ça ma zoba bino kuna beaucoup de sakanda kuna na katite en tout cas pour ko benga na yana mimi na yo bino nyoso muta acha suma ko ni awa benga na ngala ko tema nga suka ngo donc o cha suma ko lo ate nga besu ko tema na suka ngo so mana yi bon siko yo lo baka na ngaya ozo se préparer o tika ba o kanga lupangu ozo facture na katio déjà mukolo ya benga mambo ozo sa ba fantina mwana ba na ba vrai ozo sa siko yo zo mimi ko sala ba fantina nzoto na ye na yo na tiki na katina o kati o libérer sa vie na ye alu ko mbani abala ye fini ya flou ya mosaïque vine flou vine na bashana kala ba canal Z ba canal kin na comprendre ngote ndo atika nga vina na sana vina nga sika bashana sika internet na posta te na za na mutu mo ba atika nga merda bundisanga so ngona ya finga mambo ngolo yoko ya ben mambo yo mundi ngo so mabebo kata makono na ndako tika pele kinanga mo tranquille promete tika esa vina ye ato muni ye na mobali na nzela to mona mutu na nzela kome kubundisa na musete ma ale kan zam sa nzam mususu pongai na ngatela mona ke mutu mo be na to bo mimi aso no no wapi yenda ngani na soka wapi fongo na rigeta poni kuna mona kai po barambe mbale na nzela fana po préférer ta muso fongo na mona unde bino mbale bo sandenge moko bo sa ba jardin mo bolo bo sa ma ndenge moko na kase couple bino ko simba so vandi bino ngani na kantaka za douce douce bon yo za dou oh yo na bo sandenge moko très impoli yo bo impoli kubundisa ngaba bino yo so le ya moi so yo linga ko bala tano yo fansi ya mkono kwa ngabo mkono ko ya benga ngambwa mimi azo mbaye na mimi asala bo ya pe matinga na motende lekinga siko komi so problem te okay na yo ki okende kasi ko yaka susu ate ko landaka sule kinanga masasi mate na ozele mobali na poto ozemba na poto oui okay na ozemba na poto kenda ta pa na Canada kuna pa Jonathan Ngana akende kuvanda kuna sa vina ye Jonathan na okango so de itauna ina na bolingo na ye na ko sana compensation pour mangana bima telema yo bambe lo bima okoyoka sango mimi akepoto soko oyokanga na ebisi yo kolukanga lisusu te aza pe te ozoganga ate bima pona bima ndoki vertige omoi mimi ndenga langwisi yo omoi nde mimi akomisi ozoba yaka lisusu bima otike ndoko atekende otike ndoko te mimi alalaki na ndako tasa 2 jours bima asa 2 jours elle a fait 2 jours bima ko piero Barik soki na bengi yo na vandisi yo eza po tomika kosolola mokie na libota. J'espère que bobosani te boyebi ndenge na bokoli bino na pasi Cardozo na bokoli bino na pasi boyebi eloko oyo ekimisaka papa na bino ti aboyanga na ndako na bota Cardozo tozalaki bien na mobali nanga na boti yo tozalaki bien na mobali nanga et après oyaki
Barik, ceux qui te vendent mingi dans le bas pour yo Cardozo. Baleki, oh baza baleki na sena yo, na âge. Baso bala, ba vandi pe na mabala. Na ebite eloko nini oyo yo ndako na ezaka kufutela. Eloko nini oyo yo oboyela ka kobala. Est-ce que okina ko expliquer nga? Omar ayaki awa. Garçon na mulai wana za mwa libandi boy. Est-ce que vous pouvez identifier mon tour na libandi? Ouais, pembe. Yo mungongo no na lingo yo compte mambo na lobe c'est très important et c'est la participation na oté. Donc vanda pena kimia bouche bête le bon mambo est très important nous bâti. Cardozo mobali wana ayaki alobia bala Cardozo alobi mama yete ngana lingi yete na lingi yete wana tozola mukabambula ezokende. Parce que olobi ni pona otindela kinga ayo sola na ngai. Nga. Natinde ko mutu. Yo tindi junior ate. Junior aye awa ko solola nanga. Je suis expliqué kinga. Ke ya tindi ye. Aya ko solola nanga malgré ya zo linga pezali. Tonton Marita lingi, tonton Junior. Yango sikoyo andi manga na sola na ba famille batata na yo to sala fati to pesa Junior aya ko pesa biloko. Mais au juste fini la pembete. So tango te na compter yo de tango kutana na bango biso to sala. Yo mo tindi mobala ye. Cardozo nazo kota mambuti. Do solo parce que yo tindi muta yo sola. C'est là. Na bien ba tongo ti ba yeba adresse à l'opango na ngame ma bango. On ngana ganga. Na fanda place. Siko olinga beaucoup na procédure à mabala te point. Ba lokio. Ba trop pété maman. Mais puis ya makasi wapi la langage. Ah? Les catastrophes. Azam makasi maman kwa sa. Dozo. Tu ba mamu sozo loba. Parce que autant l'état yida, yo mutu faut pesa libota ou valer. Mais ngai lelo ngala OK pesa libota ba nsusu mais yo ni awa. Tala ko indexa ngati sino lo bananga munono te. Omanga sona zaka ko me maloko zo ngome manga na distraction. Tika me manga na distraction Cardozo. C'est la place écoute ya ida. Il fallait bon nzamba sala ngati na boyi. Pardon. Okay. On est na Cardozo. Ça me fait bien ça là on a peine à boya super Cardozo yo OK na aida e pa na yo oza mwana na ngai liboso me ozo kolaté mayele za yo te mais je na ngai baguna ngai maman baguna on a posa mobali oyo anja bala yo okobala Junior et jamais na lobi obala Junior jamais moi mobali sérieux non na bisio oh maman ngana bala bobo na bala na Junior te o marité mais baba sala age yo bala soki bobo so ngana boye. Pour la ébiété, ils allaient comme bobo bobo te bobo on pas se présenter. Boyo se présenter dans tout monde ba. Akoya au moment pour Cardozo. Ba on ba so yela timoyi. Okoli. Ba so ko kemande bolingo. Na ebisi yo okoli. Ko kanta to za mwana mke muninga na Florence Mayuku ye wana za na kati ndaka libala. Aboteli pa Fabrice bana combien? Mon temps viendra maman. Moi je Tonton quand? Mais tani osé. Tant nzamba oloba. Nzamba na lobitela ke bala kana makasi. On se ba lokio. Donc samedi soir ngo. Boli mo bali sanga libala. Ngala libota na ngato balaka. Soki molimo batata mwasi na ya nini ya instabilité ya mariage eza na kati na yo. Me marier avec Bobo Manuka. Point bas, bobala munda saka makasi mbala pemba saka pete na lingi Junior te o marité. Bonyo ko mo sa pembo a pete. Na sa moto, mo sa pemba saka moto. Si ngapena za moto bonyo ka nguti kwani. Omoi mwanu ba mfute nazo esa bino songo midi pourquoi omoi Cardozo la sous normal te c'est que ngamona na mbala na boko na kende pa na bango na mona ye na mona ba parents na ye na esa baba tika mwana na nga atika mwana nga tranquille parce que o esa parce que bango bazoya ye mobala ngo ya lingi ya mwindo ngo ya makasi yango aisi achata makolo yo yebi ngana yebi fani ma pe no sa pembe bon moi non ngambala mwinji zende. Est-ce qu'il y a un bafan? Ah, tu veux que tu aies un camnaï? Pourquoi tu as un bâton sur tes bacons étrangers? Si? Ni na zago ikutu mtolo baka mbani nanga. Ah mama nanga te. Yes aza mama nanga. Mama nanga kufa. Elle est morte. Non bêtise. Donc maman na la mse ntonga na benyo yo ke na la mse kwani. Mazamu. Est-ce que na bena na soit tana ye. Que soit tana ye fois ala na famille. Ça va mbali ya mobali mais to sa famille. Faut comment mbele kat.
Cardozo na mobali nanga moto apusaki kobwaki we matiti po ali mobali nanga moto apusaki kobwaki aji matiti po ali mobali apesi pamba bombo unapesa azane mobali no bombo unapesa ya matiti wana okoto libala pieso ya lingi te okoto yo mobala ya muta matiti nga bakola bongo te nga bakolisanga bien tina kutala mobali abala nga honora ngai osezaki ya tovanda kokoyebisa biso babala oke ya mobali bakima mobala muta matiti ambali sambali minga lati ya bino bababa bamingi nde ovandaka nde opensa mpe mpo obala nobala tinga kindumba kaka demo abiki ndumba kaka epozala na mwasi alinga bosa dekila mibali ayo ta mwasi azala ti so aza pe pede eyebaniki ipata